Le lieu saint vous ouvre hermétiquement ses portes avec le chant de louange. En cette matinée du mercredi 24 juin 2026, l'actualité internationale est dominée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les enjeux sportifs du mondial ainsi que de records de chaleur historiques. Quoi dire? Tout ce que nous pouvons dire, c'est de nous laisser entre les mains de l'Éternel. Et c'est dans cette optique que nous allons suivre le déroulement du culte matinal sous l'œil vigilant de Papa Mbenza Kiongani. Merci et bienvenue à la Nouvelle Jérusalem.
Na kombo tata mwana pe tata molimo mosatu. Ngonga na biso ekoki tobandi programme na biso. Tosengi nzembo epai ya tata dirigeant to mama dirigeante. Sima na nzembo tosengi libondeli epai ya mama moko ya bateyi ya cours biblique na 178e promotion. Silwa nzambi ukasila muki mwana kyame silwa nzambi 3 silwa nzambi ukasila muki mwana kyame tela mese salu kyangunza nzambi silwa nzambi ukasila muki mwana kyame tela mese salu kyangunza nzambi tusadila salu kya nzambi mukeleka 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 tusadila salu kya nzambi mukeleka eza ya vimba mbangi tovuluka tusadila salu kya nzambi mukeleka 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 tusadila salu kya nzambi mukeleka eza ya vimba mbangi tovuluka. Tobondela tosengi na kombo ya Nzambe tata mwana molimo mosantu papa simuki mbangu kiangani. Nzambe na biso merci 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 pe matondi obateli biso butu mobimba tolalaki lokola bakufi bazwi babola bato ya makasi opesi biso nyonso tongo yango ndenge moko tika okumisama 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 liloba na yo ete liboso na maso losambo na tongo yango na biso bana no toyei kozwa elembo oyo komema biso mokolo mobimba kino pokwa bongo papa tika ete opesa biso elembo yango oyo mpe aponami mpona koteya biso tongo ya sika lata ye loba kati na ye biso tokomi baninga mosusu bazoya na nzela bamosusu bazobongamaka na kati na ndako batela mwana moko na moko ntango akokoma akozanga te kozongisela merci matondi tosengi peno nzambe na biso ete ebandeli na biso na programe ekino kosukisa ezala kati na yo tata mwana mpe tata molimo mosantu amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu tokosimba mkanda tata nzambe tokotanga na mkanda ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17 tokotanga mibeko 12 ya lingomba na biso. Exode chapitre 20 verset 1 à 17 tokotanga mibeko 12 ya lingomba. Soki tomoni na mkanda ya Exode kotanga ezali boye likoyi monene ebisi biso mibeko 10 na kombo tata mwana tata molimo mosantu. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye nga najali yawe nzambe na yo ezali ngai nde mutu nabimisaki yo na Egypte esika ozalaki na bomo kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai kosala ekeko moko te mpona kokumisa yango ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele kofukamela banzambe ya ndenge wana te mpe kokumisa yango te pamba te ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa
bato balinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango, bakoko na bango pe bana ya bakoko na bango. Kasi bato balingaka ngai pe batosaka mibeko na ngai, nasalaka bango bolamu na bana bango nyonso oyo bayaka nsima. Kotanga kombo na ngai Yawe Nzambe na yo na makambo ya pamba te. Po ngai Yawe napesaka etumbu na mutu nyonso oyo ajali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisa nga na mokolo ya kopema, komisa yango mokolo ya bosato. Sala misala na nyonso na kati na mikolo motoba, kasi na mokolo ya sambo ejali mokolo ya kopema ya ngai Yawe Nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te, ezala yo moko, ezala bana oyo ya babali to ya basi, ezala baumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo baye kofanda epai na yo. Pamba te na kati na mikolo motoba nasalaki likolo na se, ebale pe biloko nyonso oyo ezali na kati. Bongo na mokolo ya sambo napemaki, yango wana ngai Yawe nabenisaki mokolo ya kopema, pe nakomisaki yango mokolo ya bosato. Tosa tata na mama na yo, oyo na boma molai na mboka oyo ngai Yawe Nzambe na yo napesi na yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya moninga te, ezala ndako na ye, mwasi na ye, mosali na ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to punda na ye, ezala ata nini. Mibeko 12 ya lingomba. Totangi na kombo tata mwana pe tata molio mosato. Tosa leta, pamba te bokonzi nyonso eutaka na tata Nzambe. Linga bato baso, ata kutu bayi na yo, esengeli olinga bango kaka. Komela likala te, komela bangi to diamba te, komela masanga ya kolangusa te, kobina te, kotala pe mabina te, kosukola bolumbu te, kolala pe bolumbu te, koswana te, kobunda te, kosala kisi te pe kokende pa ya nganga kisi te, futa pako ya leta, kokanga kanda te pe kobombela moninga na yo te, ndima mabe na yo liboso ya baninga, kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai, kolia yango te. Na komba tata mwana pe tata molio musatu, am toleki na tura banzembo. Amigo, kwa mitatu, asika tutula jamuko, we ayeni tutuka pambana, basi bazuluza kulumuka, kende gare kinilanga. Mamilu wakwamuswa kwa mitatu, pasika kutula ya huko, wela yeni tukuka pambana, pasika zuluza kulumuka, Mamilu wakwamuswa kwa mitatu, pasika kutula jabuko, wea yeni tukuka pambana, pasika
tuzakulumuka Yeyela bekimbilamba
nanga losambo nanga yoka yango etata otia maimo momote na belelio ola mabekanso obetolanga nasalelana osengo nelanga nayo nasepelisa yo nzambe nakayikinosuka nasalelana osengo nelanga nayo nasepelisa yo nzambe nakayikinosuka oyanganga oyanganga otikanga ide na eliyo otisanga na motema na yokolo nasalaki mabe mingi epai na yo olimbisa ngai nalingi lisusu koboteya kosalisanga makasi na ngai ezali moke simbanga loboko nalonga moyibi satana mpe na mabe na ye nasalaki mabe mingi epai na yo olindisa ngai nalingi lisusu koboteya kosalisanga makasi na ngai ezali moke simbanga loboko nalonga moyibi satana mpe na mabe na ye imama mwilu wangu ya muluzi tarasalu kipasipa ketisara elumweki tatanzami tukutondele tarakeko wangu kakwasolwa kwa mvuluzi imama mwilu wangu ya mvuluzi tarasalu kipasipa ketisara elumweki tatanzami tukutondele tarazola kwena nzambi munapanda nyakwezoka watusokelewete wazulu nyamba ukavutura moyo wa nzambi maseketo muyerusalemi kakengoswanga ukavutura moyo wa nzambi maseketo muyerusalemi kakengoswanga tarazola kwena nzambi munakanda nyakwezoka watusongelewete wazulunyamba ukavutura moyo wa nzambi waseketo muyerusalemi kakengoswanga Tambi eto utuliko
Si c'est dit salamuta Omya Yerusalemi mutombonda Mwenza se akalepi Omya Yerusalemi mutombonda Mwenza se akalepi Mono mwilu se isonga masiti mandete mandombe Nendo kamese isoga kyomuta Kamese ntayayo Iponayo Nudi mosise disalamunza Omya Yerusalemi mutombonda Mwenza se akalepi
Vyombo vya Yerusalemu mutongomba mweza se ya kale.
Kaka mwanda njombi murantima kanyinge unzuri maluma memakitwa irakala una minyalwa Kaka mwanda njombi murantima kanyinge unzuri maluma mema wa irakala una kinyalwa Imane ikubeo irakala misame Olele ya munani yefumu Masiya wakaperanye Imane ikubeo irakala misame Olele ya munani yefumu Masiya wakaperanye Veneo mefu vila kanangizame Solele ya morange yefu Basi ya wanda venange Imane ikubeo irakala misame Olele ya munani yefumu Masiya wakaperanye Imane ikubeo irakala misame Olele ya munani yefumu Masiya wakaperanye
kombo tata mwana pe tata molimo mosato to sengi libondeli ya passe pa ya papa révérend pasteur Wumba, directeur ya école biblique. Tusamba munkumbwa seyo mwana tata mwanda velela tata nzambe fumuzi tata mwanda inge ye papa nkulutu papa kisolokele lukelo papa fumambanza papa delunga na kyangani papa fumanlongo papa dengenda kuntima inge ye koko papa simoki mbango kyangani betu tubatu beno banzambe tata lutulemvu kala kavanza masumu twena tusumu kanga muma mingi mumbweno munguilu munginu mupovulu ndi atuluzeto nkisumu ovilo nsisumu kenda za kuzambandu kambanu kadi muzoluzula nza ibila kino filisila mwana kufuma tu Yesu Kristo menga yenlango bya bungu kavakuluzu mubya atobeki ngyambu la masumu mukiese tuyimbilanga mupase tusambanga pase nzungu bena yetu kutsantango luvuva mulutukondolo ngeiki bena tata nzambe watosane na vokuzulu nkembo vantoto luvuvamu kasi na taye lumbo kiki luvuvamu lukondolo vakate betu tata utuyindula kadi menga mabantu mayidikidikala zinga vana mesu mukuma kisodila ntuadizi ngeye ntani ngeye nsati ngeke povela ketu nzambe to yindula mbanza Yerusalemi itombo nga makande zindinga tiduluze na mubeto vokonso kanda mu makanda manza bilembo lutomboka mu Yerusalemi musambela ntinu yave nkwa minkangu mvula tsambo kalinoka mukanda dinako bazola nga Yerusalemi yambula batomanitu utuvana mavipi mato utuvana mavipi mamwanda saku muna salbe moko metu pasumu bya utuvukila yetungila bundu denge nzambetu semba ndi mimongo sungi kandi atuluzetu utuvana zola yengu izinutukala muntu mosubusumika mimbwa sambo za benu batatu banlongo tulombele bika sisala pasima mo mena yetu ntsatu tubakela momvutu nza yavuvama muna nkumbwa seyo mwana peve anlongo amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo mosato totangaki mkanda Exode chapitre 20 verset 1 à 17 totangaki pe mibeko zomi na mibale na lingomba na biso 12 préceptes de notre église tokosimba lisusu mokanda tata nzambe tokotanga na mbala mibale misala batoma chapitre 6 verset 10 à 14 Actes des apôtres chapitre 6 verset 10 à 14 soki tomoni kotangeza liboye na komba tata mwana pe tata molimo mosato motora mukanda yebisi biso bato bakangi Etienne kasi bakokaki kotelema na ye te oye azalaki koloba na mayele oyo molimo mosato azalaki kopesa ye bongo bafuti avoka na bato mosusu mpo baloba boye toyokaki ye azali kobebisa lokumu ya Moïse pe ya Nzambe basali ndenge ete bato nyonso na bambuta mutu pe balakisi mibeko batomboka bongo baye epai ya Etienne bakangi ye pe bamemi ye liboso ya likita monene ya Bayuda kuna babimisi bato mpona kokosela ye makambo pe bato wana balobi moto oyo azali kaka kobebisa lokumu ya ndako ya Nzambe na biso pe ya mibeko ya Moïse toyokaki ye alobi ete Yesu na Nazareth akoboma ndako ya Nzambe pe akobongola bizali oyo Moïse atikeli biso na komba tata mwana pe tata molimo mosato amen.
tobondela akombo ya mana pe molimo mosato nzambe wa tata wasimoki mbango kiangani ma mari mulu kiamo pe mosikoli otobanye katiliko otomisa ngana etongwe holi tozile sola sese makoma yo ala ke pake yo nzambe to limbe se kati mabunga masu to tangi mikanda nzambe li osala sota to ke mala koma yo ozo otosombese onge kati su to aselikambola yo wana wa yo to ke to banyali kambola buto bikisame akombo ya mana pe molimo mosatu am na kombo tata mwana pe tata molimo mosatu totangaki mkanda liboso ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17 totangaki pe mibeko zomi na mibale ya lingomba 12 préceptes mukanda suka totangaki ya misala batoma chapitre 6 verset 10 à 14 actes des apôtres chapitre 6 verset 10 à 14 tozongi na mukanda ya liboso totangaki ya Exode elakisi kobima soki kobima ezalaki kokota nde ezalaki liboso tata nzambe alakaki na balama ete libota na yo kende bombo na mibu 400 ans tango elaki kokaki bakendeki na bombo na Ezipeto bakotaki 70 personnes baomelaki kuna mbula 430 ans babimaki 600 000 personnes batangaki bamama na bana te batangaka mibali oyo bakokaki mibu tuku mibale mpona kobunda etumba Moïse abimisaki bana Israel na mukina Ezipeto ntango bakomaki na ngomba Sinai tata nzambe apesa bango mibeko zomi mpo batambola na yango pamba te tata nzambe azali bule esengeli bango mpe bazala bule ntango bakomaki penepene na mokili ya elaka na mboka Kana tata nzambe ayebisaki na Moïse ete apona banongi zomi na mibale mpo bakende kotala mokili ya elaka bakendeki na mokili kokende mpe kozonga basalaki 40 jours ntango bazongaki bapesaki sango epai ya Moïse Aaron mpe lingoma mobimba ke mokili towuti ezali kitoko nyonso ezali kuna kasi likambo ya pasi oyo tomoni bato tokuti kuna bazali bambinga milai minene tokokobunda na bango te biso tomonanaki lokola mayoyo na miso na bango likambo wana ezongisaki kondima bana ya Israel nsima tata nzambe asilikaki lokola bino boboyi kotosa ngai na maso nasengeli bino nyonso bokosila na kati na lisobe ezala ata bana oyo bakokisaki mibutu mibale bokokufa bino nyonso na kati na lisobe kasi na mokili elaka kaka Yosua na Kalebi nde bakokota na bana na bino mpo bango nde batosaki ngai mukanda totangi histoire toti kopesa ezali ya bana Israel wana ntango na kala lelo ekomi na ntango na biso bakimbangiste papa Zangenda ayebisaki biso ke na kati na Bible esika bomoni bakomi Israel longola Israel tia kimbangiste biso tozali photocopie ya bana Israel alors tozala photocopie corrigée onani mobeko zone tata nzambe apesaki na bana Israel lelo na ntango na biso bakimbangisi mpe tata nzambe apesi biso mibeko zomi wana po totambola na yango tobika na kati na mibeko zomi mobeko ya moke eza te nyonso eza minene soko olongoli ka mobeko moko nyonso ekozala susu na valeur te tokobeta sete na mobeko ya libwa oyo ezwami na 16e verset eyebisi biso mata tolia lokuta na ntina ya mozalaki na yo nzambe azopekisa biso makambo mata tolia lokuta
likambo wana tosalaka ngo mingi surtout na ba téléphone tant tosololaka. Lelo tant mususu oza awa oyo yebisa ndeko na bosem oza na kati ya ndako nzambe yebisa ndeko na kinaza na kati ya ndako nzambe fo kosa ye po oza na nyongo na ye akoya kosenga yo te naza na ndako nzambe te naza na kafuma telefone ezomema biso na lokuta makasi totika likambo ya lokuta na kati ya batelefone ndenge tosalaka wana tozobuka mobeko ya tata nzambe tolongwana mobeko moko ya tata nzambe pona mkanda Exode toleki toke na mibeko 12 ya lingomba na biso tobeti 7 na mobeko moko ya mobeko wa 5 oyebisi biso kobina te tata nzambe kolo mpe tata molimo mosantu apekisi biso tobina te bandeko na biso na ntango na kala bakangamaka mpona likambo ya kobina bakendeke relegation msika likambo wana ntango bango bamonaka biso tozobina basepelaka na motema na bango te bayokaka pasi mpona nini bango baboyaka kobina bango mosusu bango baboyaka kobina mpona kopesa lokumu na tata nzambe me lelo ntango biso tozobina ezosala bango pasi na kati na motema totika likambo wana soki totiki yango te ekomela biso pasi mpe liwa mpona mibeko 12 ya lingomba toleki na mokanda totangaki ya misala ya bantoma mokanda ya misala ya bantoma Luka moto akomaki mokanda wana Luka azalaki moyuda te azalaki mpe moyekoyi na nkolo Yesu te Luka azalaki mogrek na mboka Antioke Sulia azalaki docteur to monganga Luka akomaki mikanda 2 sango malamu ya Luka na misala na bantoma akomelaki yango na ndeko na ye Philippe oyo azalaki mokonzi munene na luyalo ya Loma makambo akomaki na mkanda ya Luka atunaki yango epai ya mama Maria mama na nkolo na biso Yesu Kristo na bayekoli ya nkolo Yesu na bato mosusu kasi mokanda ya misala ya bantoma makambo ya komaki ya ebandeli bayebisaki ye kasi oyo elandi ye moko amonaki awa na miso pamba te ye azalaki moko ya basali ya Polo mpe ye akutanaki na Polo na mobembo ya 2 na mboka Toloa esika totangi eyebisi biso histoire ya Etienne Etienne aponamaki mpona mosala ya tata nzambe nkolo Yesu Etienne aponamaki bazalaki na kati na bazalaki esika moko kosalela tata nzambe kosambela tata nzambe lokola baponaki mpona mosala ya tata nzambe me ekomelaki Etienne problème bato baosambela esika moko bakreye moninga bango problème mpo ya bandaki kosala mosala na kati na bosembo mosala imoli mosantu nde banda kotambusa na kati na mosala be bamosusu banda kosala mosala na kati na sembo te bakreye Etienne problème kobanda kofunda ye na leta kokosela ye makambo alors Etienne alembaki te Etienne ayikaki mpi kotina suka même avant kufa Etienne amonaki déjà elembo amonaki déjà kembo likolo efungwami amoni nkolo Yesu na loboko ya tata nzambe Etienne ata komikakatano ezalaki alembaki te mpo ayebaki déjà ke likambo azosala eza likambo ya perte te eza likambo ya solo wana esalemaki na ntango na kala lelo ekomi na ntango na biso bakimbangiste tata Simon Kimbangu kiangani tata Simon Kimbangu aye mpona kosikola biso na pasi tozalaki nango
bakoko na biso bandimelaki ye 37 000 familles banyokwamaki. Konyokwama wana ezali mpona mosala ya tata Nzambe, mosala papa Simoki bango ndenge epesamelaki bango. Alors bazongaki nsima te, bayikaki piko. Biso mpe tozonga nsima te, toyika piko, tokolonga mama na likambo, tozala nsima te na tozonga nsima te na mosala ya tata Nzambe. Tosukisi na kombo ya tata Mwana mpe tata Molimo Mosantu. Amen. Totelema, tobondela. Mokumba se mwandi tata Mwanda velela. Tate todzie na umazulu. Bika kumbako ya zituswa. Bika kifumu kia kukiza. Bika lozo lwa kulavangama. Vatoto pe boso umazulu. Jakwetu kwa kalum ituvana elumbweki. Utu yambudila fuka zeto boso betu petu yambuditi. Patu vuidi fuka kutu alani mupugumunu ko. Kashi kutu tanina mukwami. Kadi kiaku kifumu yengolo yenkembo biamvu mukumbase mwani tata Mwanda velela. Amen. Tolombele kungu. Pasiza mezazo ya tambunilazo. Pasiza 2, 3. Pasiza mezazo ya tambunilazo. Mukululwa kisa kwase. Isumwana Nzambi wamwe swazo. Izozo kwa ndinge kiso gwanga. Pasiza mezazo ya tambunilazo. Mukululwa kisa kwase. Isumwana Nzambi wamwe swazo. Izozo kwa ndingetiso gwanga. Agei lumbunzo minanga mwamunzo. Agei lukumba mikilanga mwamunzo. Mantumbase ya lusongamo. Masila same malungane. Mantumbase ya lusongamo. Masila same malungane. Agei lumbunzo minanga mwamunza. Agei lukumba mikilanga mwamunza. Mantumbase ya lusongamo. Masila same malungane. Mantumbase ya lusongamo. Masila same malungane.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya misatu mokolo ya tukumi bale na mine pona sanza ya motoba sanza ya jaune bumo nkoto mibale na tukumi bale na motoba mercredi le 24 juin 2026 tolandi mate mapusameli biso na papa Mondombele Mweli Michel yazali diacre secrétaire ya territoire aketi na Bazwele matei ya bonseli biso na mikandami bale atangeli biso mokandami bale ya Moïse mokape tukumi bale nzela ya yambo kinozomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe asukisi na mokanda ya misala na bantoma mokapo ya motoba nzela ya zomi kino zomi na mine. Exode chapitre 20, verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église et Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 10 à 14. Tokei Naba communiqué. Direction nationale Apaki, ville sainte. Et zaliko yebisa na batata nyos ete tozali na ntsinsani ya monene ya Apaki ya mokili mobimba pona achat ya bateau de pêche. Apaki Kinshasa Nkamba Congo Central le 26 juin tokokutana na Mbanza Ngungu batata président de camp section président Mokote azanga na Mbanza Ngungu bokongola bimbelekela ya makasi oyo tokokende na yango kuna na Mbanza Ngungu. Vendredi le 26 juin match retour tokokutana na paroisse ya Ngombe Kinsuka na 5h30 de ba section news oyo etikali bokosala programme na bisika na bino bons tokokutana na Mbanza Ngungu le 26 juin 2026 na 14h batata président de camp sectionnaire mutumokote akwesa bendele ya Nkamba tata mokonzi wa bule alingi komona bateau de pêche na biso batata na mubu moye mwa 2026 botosi eleki mbeka ya kotumba signé Mavinga Vangu président national. Communiqué afiki sengami na ba maman nyos ya nation Kamba 4 camps pèlerin pe ba section news topesa mbongo ya sac ya ciment na valeur ya 27 000 francs congolais topesa yango na lombango pambate biso banso to landaki papa mokonzi wa bule na ndenge asalaki biso asali biso ba maman rappel na yango biso nation Kamba tosala makasi ba maman présidente sensibilisation ezala makasi na bakan pe na ba section soki omoni présidente na yote yaka na bureau ya nation Nkamba okomona mama protocole kombo na ye maman Nadej yende apesemeli mokumba opération ezali ya 2 semaines suka le 8 juillet 2026 tika ete tata Nzambe Nkolois pe tata Molimo Santu papambola bino signé pour la direction nationale Matuba Nzenzo présidente. Kwa kangu wakinzungili yake Yerusalemi mapata 18 wiki ya 3 le 24 juin lumbukia nsinsani kwa silwa kwa Nzambi eto tata mwanda velela ntino mintinu mukumakia ntungulu abisinsu minutu lekelevo kavena nkutu ndiona wena kudibako beto baonso no tuka beto tuvuendi mukati kwa Mbanza yebeno lutuka mumavata 14h kimbwaboni vanantwa lanzo asedeto résidence officielle ye Mbantukulu akisalu kwa beno mpelu na muzi nsizanda munawayewa nsinsa lutomene uzaba lufila kaka mbongo zeno munazi telefone numéro de téléphone ya papa Nono Masampu kayina ya sobwako mbongo zeno luaka kaka zi toma luaka nkubamani ya mbote ye nduakulu ambote wabito baonso no.
Direction nationale ya Farekin Kamba, ezaliko sala rappel na bana nkole news était fête ya le 2 juillet et Belemi. Moko na moko abongisa bikateli news oyo toyebi malam bikateli oyo bapesaki biso cadeau phare $20, botongi Nkamba $10, botongi Memorial $10, botongi Nzanzalonga $10, cadeau ya défilé mbongo ya Kimbelekela, mbongo ya Ngombe pe mariage ya Papa Simo Kimbangu na maman Mwilu. Mwana nkole nyonso kozangisa biloko oyo te. Signé Chimba Zola. Communiqué Utinakan Kipaku, batata, ba maman, ba jeune fille pe ba jeune garçon, ya kan Kipaku pona misala ya mokolo ya misatu. Le 24 juin 2026, Tokoniata Mabele Yaba Brick Oyo Papa Sengaki Biso Pona biloko ya misala ba maman bomema biloko ya kotokela mai ba tata bomema ba pau na ba Congo de place Mabele ezali na ba etan ya Loso, ya papa conseiller direct na ngambo ya quartier Kipaku. Totosa ndenge papa azali kosenga biso. Deuxièmement, mokolo ya mine lobby jeudi le 25 juin 2026, quartier Kipaku, quartier Kimiala, quartier Luidi, toko bangana biso nyos. Toko sangana biso nyonso batata ba maman ba jeune na imprimerie de toko kutana na bandeko na biso ya kan Fuma na ngonga ya 7h30 tobongama pona Ntsinsani. Signé le chef de camp Kipaku, révérend Lungu Konde François. Esengami na batata ba maman pe ba jeune nyos ya comité mixte Angola ba fleuve était misala natadi ekomi baka baka to makasi sengeli to matakuna ebele natadi na kosala misala ba recouvreur bazali kotambola pona kokongola biloko ya kolia soki omoni bangote yomoko yaka nango na ndako ya Angola opesa na maman bébé. Tobosa na pete bikateli ya fête ya le 2 juillet 2026. Toluka Mapambo, signé le président national Papa Ntoto Luizi Mabele. Lusa isukwa bandi buba onso no bavwandanga mu 4 camps ya mavata mazungidi Yerusalemi. Ntango yifuene ye tusadisilanga zinkunku coupe-feu bilumbu bibiolo batuveni kia tatu ye kia tano. Citoyentikanga musiuka mu 8h. Citoyentikila kuna Belgique. Bosi tukwenda mu bifulu bya nkaka tutomboka bafwana tuka batata ba mama matoko yezi ndumba nata longa ye kopo yengizulu ya mbote kwa beto ba onso no. Signé Maman Nzuzi Mbwende présidente. Sengami na mutu nyos oyo alingiko yekola Kikongo akende kukomisa kombo na biro ya Ville Sainte Matei ekobanda lundi le 29 juin 2026 simaya libondeli atongo na tribune ya munene kozanga e bandeli te. Signé Papa Diasoloka Diambu Dias. Na etinda ya papa conseiller direct Papa André Mbenza Kangani lelo mercredi le 24 juin 2026 ba maçon ba ferrailleur pe ba charpentier oyo bazali libre bokita na mur ya soutènement pene ya ndako ya Congo Central pe bureau ya ville ya finance ba volontaire ba mema kayas kuna na concasseur pe komema yango kokomisa yango esika totangi esika mur de soutènement ezali kotongama liboso ya ndako ya Congo Central pe bureau ya finance.
lisanga ya bazwi nzembo ba inspiré ezali ko senga na ba membre news to ya kusala versement na biso ya $50 na mikolo oyo po mikolo na biso ekomi pene signé maman Tukilunda Mumfumu Clémentine nécrologie ngai papa Vadia Dovis na service toleri mécanique pe mwana JT King Kamba elongo na papa Monzwau compagnie Pecos oyo azali protocole directeur ya Ville Sainte acteur ya JT King Kamba pe lisanga ya bandibu nyonso ya Nkamba tozali kopesa programme pona liwa ya noko pe chef de famille tata Muboti na kombo ya papa Kiambu Ntselele oyo akufaki na âge ya 94 ans. Programme ezali boye jeudi le 25 juin veillée mortuaire na Kinshasa kuna na paroisse ya Delvaux. Vendredi le 26 juin bobimisi nzoto na ndako ya Malili na Kinshasa na hôpital ya UPN. Bokundami ekozala na mboka Kintumba Kiemba samedi le 27 juin 2026. Sango ekomela maman Nkitadi na mobali kuna bali na ye kuna na mboka Kikoka signé Manzwa au compagnie Pecos concierge. Okay, na kupesa na mbote faki umilenge. Tuyambaki ba recommandation ya bandeko na biso, recommandation ya papa Masosa Silunzitisa. Ye azali mundimi kuna na église de réveil auti na centre ya Nkisi na Kintanu pardon. Recommandation ya papa Abohasa Bimanyu Yvon Pierre yepe sympathisant auti na Kinshasa. Recommandation ya papa Malundama Ditoko Roger yepe sympathisant auti na Kinshasa. Attestation spéciale pour nous kimbangistes ya papa Wazola Songa Yazali catholique auti na Brazzaville pe ordre de mission ya papa Mpanzu Mpaka Martin André Yazali président général ya mouvement social de surveillance kimbangistes auti na mission et l'on a papa secrétaire administratif deuxième adjoint Kombe Lele pe monsieur Vakiele Bungena bisikani subuzwa mibote limatu kwa upesa dino mbote faki sepil sabango. To pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup na bino fanda to sengi na bandeko na biso banso bandimi baye na mbangi batelema kwa kopesa bango mbote pe tozali na kimbangi ya papa révérend Sikonti de Mucheche Jean yazali président général ya JTK ayaki na délégation monene ya 235 choristes ya JTK Bumbu sikani sobozwami botelema kwa kopesa bino mbote faki musique. To bonsama boko to pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo
Merci beaucoup Kinabino Fanda, tout si bon on a combé à tata moi na tata Molimo Santo pour devenir papa pasteur ya ville sainte pour ensuite il y a programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi banso matei bapesi biso na mokolo mwa lelo mercredi 24 juin 2026 maye toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tosala kaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te lobi na rencontre tolandaki biso nyonso mwana kimbangiste tata maman jeune tolongwa na ba distraction Nzambe alingi biso mingi kasi biso moko tomilingi na biso te pamba te oyo bazali koteya biso bato mosusu nde bazoswila yango bénéfice c'est-à-dire bango ntango bayoki tata na bango ayebisaki bango boye bango balandi basaleli me biso bato tozali koteyama na tata na biso oh papa alobaka kaka boye tosanfute na biso tobosana te bapapa bayebisa biso likambo papa kisolokele papa de lungana papa de ngenda kuntima ete ebele ya bana na bango mosusu bazali nanu libanda bisika bato bazokomela masanga bana ya papa Simo Kimbangu bazali wana donc yo na ngai tosala angele tolanda maso oyo bazali koyebisa biso totosa yango tosalela yango sino ngonga wana tango ekokoka ndenge bayebisaka biso ke bisika oyo tovandi mingi ezali bisika na biso te biso tozali kobombela nde bato mosusu tango yango soki ekoki yo na ngai toyebi te tokosuka ndenge nini maboko na mutu nzembo na monoko ngai naleli mosala ya pamba na sali mais pourtant bazali koteya biso mbongwana tokangama na mibeko tozala bana ya bolingo bana ya misala surtout botongi Yerusalemi pamba te kuna tozali kokende soki porte ekangami ata yo ye na babozwi na yo ekozwa susu place te lelo bazali kobondela biso na bamwa bamike na biso
me tozokomona bazotungisa biso tango yango oyo. Misala kati na Yerusalemi botongi nkamba pe tolo na tobokola. Ilo ezali mokolo ya misato tosalaka misala ya lingomba. Tozali kozela bamilulu minene minene tina wana tobongisa bisika oyo tokoyambela bandeko na biso. Déjà le 1er juillet bafeti ebandi na banza biso mingi tango nalobi le 1er juillet na mitema balobi me ye papa de la ville abosani te. Fete ebandaka le 2 juillet. Le 1er juillet biso nyonso toyebi ke yango mokolo mama conseillère direct mama Mbuta Kwakiadi alongaki. Donc fête na biso ekobanda nango le 30 juin. Mokolo oyo mboka na biso ezwaka indépendance. Fête ekobanda nango le 30 juin ti tokei na yango. Tina wana biso nyonso tobongisa bisika banzela ya mai, bisika tosokolaka nzoto, tobongisa mbanza, toviengisa yango. Butu moi bapaya bazali koya. Lobi tolandaki malamu. Tolingaka mingi te ko déranger ba programme ya Tata Nzambe. Nzambe soki apesi programme, il faut kosalela yango ndenge Nzambe apeseli programme. Ndakisa tozwaki échec na Nzanzalonga. Programme ezalaki ete le 22 mars 2026 topesa bafongola. Toeshuwaki. Kasi Nzambe lokola zali Nzambe ya mawa, tata ya boboto, alimbisi biso pe apesi biso ta mosusu. Ta yango yo deja zokende ko malembe. Le 12 octobre kaka ya mbula oyo topesa bafungula ya bandako ya Nzanzalonga. Wana tozana biso na periode ya elanga. Iloko oyo tokozwela lisusu raison ke bamason bakataki nanu mpona mbula ezali te. Abanza tango tozwaki programme ya Nzanzalonga, mingi meme tobandaki koloba ke misala yango ekobanda kosalema butu moi. To prendre yango au sérieux pour que to sepelisa Nzambe na biso, yepe asepelisa pe apambola biso. Tsinsani ya Apaki contre Afki le 5 juillet. Biso ba flitiste na mokili mobimba na tina ya 3e jour to 3e tour ya Tsinsani na biso oyo elingaki kosalema le 5 pona ko étouffer Tsinsani wana ya batata na bamama te. Biso fliki baposi biso le 12 juillet. Zali pe occasion ya bien po ete tomibongisa malamu. Kasi pona kobondela milulu na biso le 17 mars
Direction nationale ya fliki nkamba babongisi nsinsa ni munene ya nation na ba section mokolo ya vendredi oyo na pokwa sima ya beko liboso ya résidence ya tata mokonzi ya bule ba sectionnaire bozolanda biso bimbelekela na biso tobongisa pe biso bato tovandi awa na kati ya mbanza tuchielikia ete biso nyonso tokotosa pangi zetu kuzunga kaluvila kaneko vounu ilumbu kya mansilani muntu ungulu ya fulbe bisinchu tutombo kanthangu ya mbote katuvila kaneko vo papa charge inene ikalanga yani kansi vo tulueki nthangu ya mbote toyanti kampekisalo munthangu ya mbote nanga yebetu kibeni sitovevuka vuvu tusidi vo sitosala salu kya mbote pona afki lelo ezali mercredi mokolo oyo toyanganaka na 14h mama nyonso zalela yango makanisi pona le 8 juillet lobi jeudi sima ya losambo na biso awa na mbanza na bakamp tokozala na barencontre ya bakamp kankipaku akoyambaka mfuma kamaso akoyambaka wenu mosala malamu pe totombeli bino tuchielikia ete baprogramme nyonso tokozwa yango au sérieux tozali na ebembe kuna na yanda awa totangi communiqué ndeko na biso papa François ye azali moyembi na jeteki nkamba pe recouvrer na komite ya kanwenu avani na quartier kilo azali koyibisa na lingomba mobimba na bandeko ya jeteki pe faki mobimba bandeko bana misato surtout bandeko ya Kasai Chikapa ete auti kokufela mwana ya yaya na ye oyo avandaka na ndako na ye awa na nkamba mwana azalaki na kombo ya papa Pongo Nono ye azalaki musicien ya faki na partition ya batterie faki nkamba bien entendu ebembe ezali na yanda pe ya kokunda makaka lelo nde na nzela wana direction générale ya faki bayebisi na bandeko ba musicien nyonso ya faki ete tobosana te wuta na butu ya lelo aux environs de 21h30 nde ndeko na biso papa Pongo Nono a batterie autaki kotika biso ebembe ezali na yanda pe akokunda makaka lelo donc musicien nyonso ya faki anteni po ete tokende kokunda ndeko na biso le reste des programmes babuta na bino bakoyebisa bino tutie elikia ete biso nyonso tolandi bokebi nyonso banza pona mayo tobongisaki na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu pe tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa mozola kwa se ye mwana tata mwana velela twela kintu adi ye
yeselito tata mfumo mbanza tata nloengesi tata nsongya nzila sinjili ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1920 yekasiswa mukengila Yerusalemi mutungisa dio yevyengisa dio na teunu tata mfumo mbanza vwendi yetu mukatu kwa Yerusalemi yesimbili salukiani na kekete bonsu mukasisulwaki yani mpe watambula mbebe ya kusisonga ngasisikia tata mfumo longo mfumo dibundu tangu sasobuke na wabindama mukuma kia kisalu tulombele kwa sedi yetu watutela mana metobana toa kuvana kia mbote twakubike no moko twavana sedieto jambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulembele kutovwana tulombele ukunga yesambu kia le 6 avril kwa faki yeselito sikatofoko de la salle Nzabebe umpuruza kumpila pasi tuzungilili ya wamema
muzingukyame ezilane ozali tombala ezalame umpuruza mpela mpasi zitusungejiri yaovamena muzingukyame ezilane ozali tombala ezalame semfukamine basizamenge iyeze yesu ondoloke mumundi mamo yemfumu yasekira munzwa uyafelela ondoloke mumundi mamo yemfumu yasekira munzwa uyafelela Ezambiame semfukamine pasizame ngeze yeso ondoloke mumandi mama yemfumu yasekira munzwa kuyafelela ondoloke mumandi mama yemfumu yasekira Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ces jours du 6 avril, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, fais que nous puissions retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu as accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble avec des malfaiteurs. L'un d'entre eux s'est moqué de toi. Mais tu ne lui répondis pas un seul mot. Tu fis cela uniquement pour obéir à ton Père afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui, tout cela fut accompli pour nos pécheurs. Ta volonté, nous le savons, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble, les saints dans les cieux. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde entier, prêcher ta parole. Tu leur promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne le connaîtra pas. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures. En ce jour du 6 avril, Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu le Saint-Esprit, nous savons très bien que nous sommes déségarés devant ta face, car à tout moment, nous faisons ce qui est contre votre volonté. Nous faisons honte à vos serviteurs. Nous nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde à l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne, nous te voir. Notre diligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi. Viens à nos secours. Fais-nous triompher des tentations d'ici-bas. Essuie nos larmes. Oh, Seigneur, ne tiens pas compte de nos péchés car tu es mort, afin que nous méritions de notre Fils de Dieu. Veille rétablir la paix dans le monde entier, en Afrique, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avais dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Nous constatons que dans le monde, le peuple s'entretue. Veuillez leur choisir dans la paix des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider.
car devant ta face, c'est déjà constitué une mer de sang humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier, afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. Ce sont là les supplications que nous te présentons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mona wanto wa tiana diano dira baike konka onzambi jodianso kami kuisa ke kuisa ovanza kuandio nawe na yompasi unawa ukajidila okuyandalanga kapi onjambizo diansiona oyandalanga mosivana bena onvala iso ya tololo kasi wavumbula kayo kana voantu bekangwa katsinzambi kekangwako kajinzambi waseroka kwayeto wantuwa ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yo untwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tukwa ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Pona kukumbisa kokembela tata nzambe ko Yesu Kristu na tata molimo mosantu na ndenge basili kobatela biso butu mobimba to traverser le 23 à kotisi biso na journée le 24 nzambe potozwa nguya oto yemo tata nzambe aussi le grand protecteur. Voilà wana tomoni bobimi ya papa conseiller direct ya sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani eza bongo papa Fumambanza papa Mbenza Kiangani yende ayekolakisa limo mosantu biso nyonso toyokaki ndeni mayema elekaki na rencontre nyonso wana mpona kolendisa kondima na biso kende balobaka ntango nyonso esika touti toyebi me epai tozali kokende toyebi te mpe
tolandaki na bande turbulence ekobanda 20 ans biso nyonso tozali komona maemili bazali koleka na mbula oyo tokota depuis 2000 ans au réchauffement climatique bapluie diluvienne baguerre par-ci par-là nyonso wana tozali komona yango bazali kokebisa biso etamboli na yo bonisa etamboli na yo yango tolone na bandeko na biso ya mouvement social de la surveillance Kimbanguiste. Merci. Vunda Vanamulu, Kono Kwanikuka. Bungi, Tuman. Lu Sosunga, King, Kanama, Gi, Mukunda, Kunatin. Mpungi antitusu kwa tata Bwangis. Batata yeba mama kiambote getu awe tukolele betompe tuletezi onkombo ya tata ya mwana pe tata mulumu santu tolandi matei na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge bauti kote ya biso bile na biso ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba pe baprogramme nyonso oyo Lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela tozala bana botosi ndenge papa Simoki Mbangu Kiangani azali koteya biso mikolo nyonso azali kolamusa biso kosala biso barappel na makambo nyonso oyo batata batikilaki biso koloba ete na kati na bolingo mibeko pe misala tolandaki na mikolo eleki ndenge papa Mfumalongo papa Diange Ndaloba na biso ya faki tango tozali kolanda teori na teori elakisi ete matei oyo bazali koteya biso totiango na pratique pe tango oyo ekomi na tango ya pratique koloba ete tango bazali koteya biso tozali koyoka matei tobomba yango na mitema na biso pe tosalela yango lelo tata selo auti kote ya biso alakisi biso kokanisa
pasi ya mokolo lelo ya mercredi ya nkolo Yesu ya tata Simon Kimbangu, mama Mulu pe bambwala misato matei na ye yango mama dirigeante ochiko clôturer na nzembo ya suka o biso nyonso toyembi pasi ya papa Simon Kimbangu mpona kolongola mutu mwindu na esika mpasi na boloko tozalaki na mpasi na ye wana asali prison 30 ans. Tala lelo oyo mutu mwindu ayebanaka te kasi yebani sikoyo sengeli ete tolanda matei na ye wana kokanisa mpasi na ye mutu mwindu kokoma lokola mundele ete ezala te eke nyonso basalelaka biso moko tosala oya biso tokoma komisalela kombo ya papa dia lungana Kiangani oyo eza ya moninga moi otiela yango motema ezali te ya yo moko na ntango oza kosala na botosi nyonso ozwi ya yo moko okosalela ndenge esengeli yango baza kotinda biso lelo na papa Simon Kimbangu Kiangani ete tomipesa mingi na mabondeli po ete tokima masumu pe tomipesa mingi na misala ya botongi Yelusalemi kolona pe kobokola yango lelo ezali mercredi soki tosilisi awa nsima ya ntintali na biso ya bosombi mazut tokoti na misala oyo esengeli mercredi ezalaka mokolo tokosalaka misala ya lingomba lobi tolandaki malamu maloba papa Mfuma Longo papa ngenda kontima ete misala nyonso ezalaka na limite nango na ntango bapesi biso mosala wana na Nzambe ezalaka na limite ke bokobanda ntango epesila ntango oyo ye soki apesi libela soki misala ekozongaka nsima wana na matoi ya kokufa ya biso moko tozala bana botosi ndenge tolobeli yango titani ya batata na bamama mpona bosombi mazut nsima nde tokota na misala lelo mercredi tosilisi mokolo lelo onkombo tata mwana mpe tata molimo mosantu amen. Mukunda Kulantine. Kulula Mok. Voilà. Tu kolanda maloba ya papa conseil direct ya ça du vécu papa Simon Kimbangu ya ko rappeler biso surtout mon jour mais les alibongo mercredi mokolo to salaka mokolo to tokanisaka pasi ya papa ya kolo Yesu Kristu pe na pasi ya papa Simon Kimbangu 30 ans de prison 120 coups de fouet chaque jour pe mokolo biso na lingomba ya tata Simon Kimbangu tosalaka misala kuna betisete makasi misala ezalaka na limite meme na ba travaux publics tomonaka bapano bakomaka durée de travaux mpona kolakisa ke mosala na biso tokozwa ngongaki ngandi yango wana baye kointerpele biso
Ezali nanu na ngambu ya bamama. Comme on dit, la foi sans œuvre est une foi morte. Et pour ne pas monopoliser la parole, je cède le micro à ma consoeur Maman Ladiki, à mes collègues pour nous mercredi. Kotaka losambo ya tongo kasi na tango oyo ozali ya baba honneur ya papa Mbenza Kiangani André kwete yende mutu aye ko représenter ye toyoki mpe mateya oyo euti na mokanda ya tata Nzambe oyo bateyi biso na papa Mondomene Michel ye asili koteya pointet ya lingomba na biso oyo toyebi ke mibeko esomi na mibale ya lingomba na biso mpe awuti kotanga lisusu na Actes des Apôtres 6, 10, 14 teme na ye ezalaki bongo kozonga nsima te na misala ya tata Nzambe misala ya tata Nzambe. Merci Faki. Merci Faki. Merci Faki. yango wana papa Mbenza lisusu awuti koloba na biso tozalaka mingi tosalela bapratike oyo elobamaka na 5 mois yango nde tozali kopratike na ntango oyo wana na 5 mois ezalaka teori kasi na oyo na ntango na biso na 4 Merci Faki. Yerusalemi yapa dikundanga tata Nzambi fumu Yesu ye tata mwanda velela bena yetova katulendisa yo yako kukutuna na de mama Tozali papa
biso. Nous y sommes. Lelo mokolo nini? Lelo mokolo ya mercredi. Mercredi ya banani? Mercredi ya bavoisine. Bawe. Boyebi lisolo ya nyama babengaka mfwenge na soso. Renard na soso boyebi lisolo yango. Papa bakoyebela mo ndenge nini? Bango bayaki na retard 40 ans après. Bakoyebela mo ndenge nini? Bawe. Ele mkola ba mama. Asi toke baka. Ezali soso na renard ezali awo. Papa, ala mutu moko azoko monela awa alingi kosala ba mama nko. Niona batata kuna kombo na ye nani wana tata wana? Nzambinki ngaumbo enenge. Fue balaka ko wazo kupangusa maboko kuno bazali kanisa mabe. Respect de consigne. Papa. Papa honorable, pesa na tata wana wazo lo bakona ma. Papa etoko mono na katelo la mono ni do ka yena makanisa mapepo na ba mama. Ayende bitumba. Nkolo namona ni me papa nazaka na deuxième ngai naza kotala ka ata naza na musika naza kotala ami papa tikali vide tika to sala bikam oya ki vide wole lo ye bawo to protéger mukolo wa biso po tata wana wasele na micro wana ye makanisi mabe. Lelo alobaki lisolo ya soso na renard. Okay. Papa, eza bongo. Popo moni ki la mama bazate yango olobi ke eza bongo. En tout cas, lelo ezali mercredi mususu. Tika. Papa, toza kotala. Bazigali yaki ye moko. Baramoye. Totika te. Batata oye. Boye na posa kocha manzaka. En tout cas. Yoka. Wewe kotindika. Bon. Au bord de la ville, il y a un musala. Alors, 15 minutes, il y a un total. Je me dis, tu as un tindi qui est sur le sol. Tu fais ce que tu veux. Tu fais au kili. En tout cas. Atataye. Oye. Bamamaye. $100, $50, $20. Ba oyo balingi ko gagner tango yangoyo. Tominyela deja atana $300 na biso wana bi Babimi. Voilà qu'on a un problème. Ba mama 10 000 francs. Toujours compter. Quel ban sens unique.
Pendant que la collecte se poursuit, nous allons aborder une petite réflexion, Papa Simoki Mbangu a été une menace pacifique pour l'émancipation de l'homme noir, la dignité africaine et la liberté spirituelle face au joug colonial belge. En 1921, comme vous le savez, il a lancé un mouvement prophétique qui prône l'égalité raciale et l'éveil de la conscience africaine. Le pilier de son combat s'articule autour deux axes suivants, l'émancipation et la dignité noire. Il a enseigné que le peuple africain méritait le respect et l'égalité, cherchant à libérer la foi religieuse, comme je le disais, à libérer la foi religieuse du contrôle colonial strict, notamment la résistance pacifique. Sans recourir aux armes, son mouvement a rassemblé des milliers d'adeptes, provoquant l'inquiétude de l'administration coloniale belge et qui voyait plutôt en lui un danger menant vers une possible indépendance. Voilà. Dès lors que Papa Simoki Mbangu avait débuté son ministère par la guérison d'une femme au nom de Maman Kiantondo, disons qu'elle était aussi boulimique, hein. Elle souffrait de maux de tête très fréquentes. Alors, par le simple fait de dire Kiantondo soit guéri au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et Kiantondo avait couvert sa santé. Et Maman Kiantondo n'avait pas seulement deux mots, elle avait deux mots au même moment. Le mot matériel, sur le plan matériel et spirituel. Donc, elle souffrait de maux de tête et Maman Kiantondo était une sorcière. Et dès lors que Papa Simoki Mbangu l'avait guéri, c'était deux guérissons, double guérison. Donc, dès lors, il y avait un flux de gens qui avaient foulé, qui avaient convergé la colline sainte. Du coup, il y avait toutes les activités commerciales et tout était paralysé. Et on a dû entendre que Papa Simoki Mbangu, par le simple fait de dire « Sois guéri au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ »,
les gens étaient satisfaits. Et j'ai remis encore le micro à ma consoeur pour élargir notre petite réflexion en cette matinée du 24 juin parce que nous parlons de la souffrance de Papa Simon Kimbangu. Bosili koyoka ya solo oyo tozali kolobela na mokolo ya lelo oyo mama asili kolobela ezali bongo pasi ya Papa Simon Kimbangu. Ye ayokaki pasi mpona kobimisa yo motu mwindo yo ozalaki ya kokangama musika na libulu ya munene oyo abimisaki yo na pasi nyonso oyo ozalaki na yango. Kasi lelo oyo Papa Simon Kimbangu bazali ko reconnaître ete pe azali ko bunda kaka pona biso pe tozalaka molende poto yeba monene ya Papa Simon Kimbangu oyo asalaki na mokolo wana ya le 6 avril. Toyokaki tomonaki babilili tomonaka ntango nyonso mama ki antondo ye basekusaki na maladi oyo azalaki nango kasi maladi wana ezalaki possédé ezalaki maladi ezalaki na milimo ya mabe kasi Papa Simon Kimbangu alongolaki yango pe asalisaki ye yango wana tomonaki réaction oyo esalemaki kasi biso tozala kaka makasi na mabondeli na tango oyo Papa Simon Kimbangu azali kobunda pona biso pe tobunda pona milimo na biso ebika na mokolo ya suka ye apesa biso oyo ye abongiselaki biso azali kotinda biso tango nyonso tozalaka bongo na makasi na mabondeli mibeko bolingo misala pe totika te po yango nde ekosalisa biso na misala sikoyo tozali koloba na tango oyo Papa Mbenza alobi na biso tosalela yango na pratique wana tolobaka kaka na munoko ezali bongo théorie kasi tosala pratique po ete tango esi ekoki 4e génération ezali génération oyo ezali ya elaka oyo Papa alaka biso na 4e génération biso nde génération ya suka biso nde tokosilisa makambo nyonso oyo ezali ko ya na mokili Nzambe ayebi nini abongisi pe biso pe tozala kaka sima na ye po ete tolonga na mokolo ya suka yango nazongisi lisusu miko epai ya ndeko na ngai mama Lynn. Oui, comme nous le disions tantôt, nous sommes pendant la saison sèche et où nous devons apprendre de où pour cultiver. Et quand Papa Simon Kimbangu était acheminé à Mbanzangungu, les contemporains l'ont demandé Mfumu, qu'est-ce que vous nous laissez? Il leur avait laissé non seulement les Écritures saintes, la Bible, et il leur a montré les cassavas. Nous étions à Pondu. Donc, nous devons cultiver. Chez Dieu, Dieu n'aime pas la paresse. Donc, nous devons cultiver, relancer les travaux, les activités agro-pastorales. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Poursuivons notre petite réflexion. Nous parlons aussi de l'enracinement plutôt culturel. Là, Papa Simon Kimbangu avait intégré des éléments du christianisme avec les réalités et coutumes traditionnelles africaines pour unifier son peuple. Et ce qui a donné naissance à cette civilisation que nous parlons aujourd'hui, le kimbanguisme. Et d'ailleurs, vous avez suivi à travers les images, on saura parler de l'écriture, d'une civilisation plutôt sans pouvoir faire mention à l'écriture. Donc, là où tu nous suis, sache qu'en Afrique, nous avons notre écriture appelée les mandombe. Écriture négro-africaine qui nous est parvenue de la nature, l'accroissement des briques. Et de là, nous avons le chiffre 5 et 2. C'est le début d'invention de l'homme noir. Les 5 qui représentent le Pakundungu et le chiffre 2 représente le Pelekete. Grâce à ça, nous avons l'alphabet Kikongo. Et si vous vous souvenez d'un cantique Ngele Ngele Kundi la Congo, Mundi la Congo, voilà.
Donc, avec trois briques, quand vous formez 3 briques, avec ça, vous pouvez préparer. S'il n'y a pas de 3 briques là, traditionnellement, vous n'aurez, donc c'est impossible de préparer. C'est ainsi, dès lors que Papa Simon Kimbangu avait déclenché son ministère, c'est parti de ces 3 pays qui constituent les bastions du kimbanguisme. Dans le Congo-Angola, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Ce n'est pas en vain que Mama Kimpa Vita a été immolée de l'autre côté de l'Angola. Et l'on a parlé aussi du royaume Congo. Le royaume Congo qui était la plus organisée, la plus civilisée. Dès lors que les explorateurs ont foulé leur sol au royaume Congo, ils nous ont ravi tout. Le qui représente on les retrouve. Raison pour laquelle on nous remettons. Banda lobi, papa de la ville, la Jacques Côte la ville manenga. Et moi la terre je sais la $50. Lobi na yoba. La ville wana ya ngole bonango ganini balamu de lokasi. Asali tout afibaki biro yango bonero sikoyo monani te malembi le peuple le renard mais tu veux me mettre d'abord alobaki malamu oyo conclusion ya renard na le corbeau alobi que toute personne vit au départ de celui qui l'écoute. Yango zo flatter bango oyo batinde pale papa etokwala osali manœuvre parce que manœuvre wana econjugué verbe échouer nasepela échoué. En tout cas, papa limbisa biso mokolo oyo tozalaka na courage mpenza te courage ezalaka na biso te malgré que toza kopatapata menga komonaka charge ya mokolo oyo papa limbisa biso flatter okoli vraiment renard koyeba ete nakimbelekela nacinzani bamama bazwi siro papa etoko nkolo na ngai okobeta na mama bongo okobeta to nakobeta papa yatata tobeta na mama maboko bosepela likambo te totala ngai na komprenaki papa etoko lokola mama dirigeante atikali kolata ne vere ya malamu ya mama mwili po asepela ye okotinaki ye manenga dirigeante ale osepela la ye tenda la yela kati nango lokola pa mama si na comprendre esika euti bana ya kafuma toza na programme mibale misato te toza kaka na programme ya Afrique
na lingomba na biso ya papa Simo Kimbangu ezali nde misala yango nde totiaka en pratique ntango nyonso po ete mutu soki asali yango nde akozwa eloko oyo ya kolia eloko oyo ya kopesa na lingomba mpo totonga kamba ya Yelusalemi ya sika. Biso banso tozali komona sisani biso tosalaka ezali bongo misala oyo papa Simo Kimbangu Kiangani azali kotinda biso tolona tobokola yango ekoti kaka na misala nyonso po tomisalelaka oyo yango nde ekopesa biso bilei na biso oyo tokoliaka po tokomi na ntango ya elanga bandeko balandi. Na ntango ya elanga moto nyonso asalaka po ete mokolo tokokoma na mbula azwa mwa eloko mwa linyoko mwa polu oyo ye akolia ye akotongela lingomba ye akosalela po ete abokola bandeko na ye mpe alesa bapaya oyo tozali koyamba ntango nyonso na kamba ya Yelusalemi ya sika. Ntango midi pokwa tozali kolemba te mpe papa Mbenza Kiangani André ye azali bongo moto ya misala azali kotinda biso mpe biso tozala mpe bato ya misala lokola ye po ete nkamba ya Yelusalemi ya sika ezali koluka soutien. Nkamba ya Yelusalemi ya sika ezali koluka moto apesa yango maboko yango biso bayeto batumba miso tozwami awa na kamba ya Yelusalemi ya sika mpe baye nyonso bazwami na monde entier tozalaka bongo makasi na misala po ete topesa maboko na papa Simo Kimbangu Kiangani na bolesi kamba ntongo midi mpoka tozali koyamba bapaya ya ndenge na ndenge oyo bazali koyela biso. Soki oyambi mopaya balobaka kotala ye na elongi te kasi tala ye na libumu. Libumu elakisi nini? Kolia. Soki moto ale makambo nyonso ekozala ya kitoko ya solo bandeko balandi biso banso tozala bongo kaka na nsima ya papa Simo Kimbangu Kiangani ndenge azali kote ya biso yango nazongisi elobeli epai ya ndeko na ngai. Et voilà, merci très cher consort, comme vous suivez en image maman Balongi, le maman elles sont là, elles ont gagné et c'est une petite animation d'encouragement et puis nous allons remettre le micro à l'antenne pour que nous puissions assister la prière finale qui sera dite par les conseillers directs du chef spirituel Papa Mbenza Kiangani. En tout cas, vous êtes témoins. Nous prenons le temps à témoin comment toute une civilisation s'est construite. Si vous êtes encore endormi dans un profond sommeil tellement profond, assourdissant que vous ne vous rendez pas compte, levez-vous. Levez-vous. C'est d'un Kamba que partira la paix mondiale. Les atouts, Kamba est au carrefour. Donc, si nous le disons tout haut, nous ne sommes pas enthousiasmés, mais c'est la vérité. Qui pouvait y croire? Papa Simo Kimbangu, héros national. Papa Simo Kimbangu, patrimoine international. Papa Simo Église Kimbongis, Église Nkamba est reconnue comme la ville sainte. Qui pouvait s'y attendre? Donc, un chef de l'État ne pouvait pas prendre une décision comme ça. Non, c'est pas partiel, c'est en connaissance des causes. Et la date du 6 avril, désormais, est devenue une journée chômée et payée sur toute l'étendue nationale de la République démocratique du Congo. C'est toute une page qui est en train de s'écrire, de s'inscrire. Donc faites en sorte que votre nom y soit. Sinon, en tout cas, la Bible déclare que au temps de la fin, il y aura une précarité.
une précarité et cette famine sera au même moment spirituel que matériel. Et si vous n'avez pas contribué à l'épanouissement d'un camp à Nouvelle-Jérusalem, dites-vous que vous serez fichus. Merci, nous sommes là pour vous tenir compagnie avec toute l'équipe technique. Remettons à nouveau le micro au pasteur de la ville sainte. Merci, merci Faki. tosilisi boye ukombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tusamba munazola kwangi Yesu uye kwa mwana ngetata mwanda wavelela fumo tufukamane vutula funda de matondo ye matondo kwa belo batatu bandongo muna mana walikuwa makutubangilanga mnantangu za otolo matuvutulilanga matondo belo lukutubanzi lutulundi di munafuko wa mvimba munazola nkenda zentu zilakila muntemo wao tutambulile mlitukuli mnankanda ngetajamu na wavauka dina yetu mkuta mna mwini wa mvimba salukeni peke ntungu lukimonekene mulombela tuna mnantangu za otolo bututakuna kuni niyimisa kalivuli yiminista vanga bona busunditi mfumu ntangu ifemu pati mutakota mabisaru bona bikuba mane muna tukuna tera mane tulilombeli wakala yetu ntwadi sumbula yevonja dika hubia kala na pi banze la mbanza Yerusalemu yemvivu na mbanza Yerusalemu kwa nkangwe mnanzila utakota vaika luvuva mtulombele kuba manuzina yetu mkinji tuka le 30 juin kiachukula le 1er juillet ate kuna kutulua kila kuna le 8 juillet kangwa wingi wana mnanzila unawatela mamuru waka mu Yerusalemu pika wonzila za onto za kala za zibuka muna mtakwizila nkango sumbule wonzo ya kala napi lwa simba bisengu pitita kuna diatidi lwa vana mpentona yeza kubaba kuna biatuadi singi katuleni kulusonga mzako maontu mna kujentangu beno luzeimu muma ontu matamuneka wakiza isilama ediga katutolomba nkenda wenzo sikila katutatambula luvuva mkujentangu lumkia wontu tulona magona kututanina munazola kwangese mwana tata mwanda wavelela. Amen. Tuende lukiambote.
sera en position. C'est bon, anniversaire des amours. C'est bon, c'est bon. Sous l'impulsion du numéro 1 de l'église kimbangista, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, l'Afrique connaîtra son essor et son émergence. C'est sur ces mots que nous vous disions merci de nous avoir tenu compagnie tout au long de ces cultes matinales du mercredi 24 juin 2026. En ma présence et à toute l'équipe technique, nous vous souhaitons paix et grâce du Très-Haut. Voilà. Yeah. Na niveau quitté. Na le biso. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazali koloba na biso ete tozali bana mapamboli kosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazali koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukanaka na bamboka banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka oyo alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa